c'était un musicien mondain, musicien mokili. Abandi kobeta musique nae, mais il nous a montré comment les musiques mondaines c'est diabolique. Donc au monde a musicien moko to cri moko boye pour ça la succès dans monde oyo et ben ça la succès dans monde des ténèbres. Ba cri auto mona o cri mozo ça la succès ba ke cri wana pesa bana e bana ko ça la succès na mokili a wana physiquement et bandaka liboso ko ça la succès dans monde ténèbres. Donc les musiques mondaines et notre papa nous a parlé habillé moko akota banda kwa banganga alekisa batu. Donc il nous a montré bakenda na baba Congo. Donc abi jamais tu peux faire le succès kaka bongo na samokilo ou bien na libela. Notre père nous a dit que les musiques mondaines est diabolique. Pourtant on va que abetela bino masolo ke bakenda papa yemoko a fongo la a tubela et pas na bino banke basimba bakisi bakenda baba Congo ko salani. Bakenda na ba Congo pour na kozwa succès. Et pas banganga. Et pas banganga. Il nous donc bando tabi ba kenanda kwangaka ba episi bango ndenge bino boza boye ba mami moi bato baza influent parmi bango nyonso ba binenge boza moko na bino il faut te éliminer ka ne boza boye. Ah bon? Ndenge boye botan bozonga moko okufa pour na système ça nini et mata. Et effectivement, tant que ba Congo, bazongi moko na bango, car ce 2 jours après ma fièvre, mutasanini, mutakufi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bande union tout bazola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya roba kenzamba boye to croyez wapi na manso sale la biso. Merci na bande union tout basoutenir na musalo. Là je vais les pasteurs fait amis ici à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukwa ya motema bivense. Domo depuis l'on pe na maman Gisèle Louke le motema papa Emmanuel na Boston des frères papi Konge Nanzamalola Amono et Sikozola Nabiso Bonzambe na Bonzambe Yesunde Mosu qui s'est bien aimé. Les mains ne triomphent jamais, toujours na cadre quoi informé bino bien aimé. Na émission na bino o ke bosse pa na makasi. To ya mimoko ya ba fils spirituel. Il y a musicien boyebelaye boyebelier na komo ya mopero maloba oya kinda sango oyo ya musicien après sa témoignage naye eningisa pembo ka bien aimé dans le Seigneur mais to ya mimoko ya bana naye to komera ko solola naye bien aimé na émission lelo bozala vraiment connecté du début jusqu'à la fin parce que pour découvrir bah secret il y a moins ming bien aimé dans le Seigneur mon père Maloba azalaki na groupe ya chama je crois bien que na ba papa o bayebi combo groupe chama yebi vraiment succès bah ça là bien aimé dans le Seigneur après sa témoignage a dévoilé bah moi mingi to me kosola moi question et réponse na mona na ye aza awana plateau na biso to me kempe au son shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé prophète. Santé très bien par la grâce de Dieu. Lilobana bande o bazolanda o balanda o pekala. OK, na pesi bande konyo sombote o bazui opportunité à kolanda biso en tout cas na sai moi mikole pelé bande koleka vraiment mais depuis que nous avons mettre à temps, pas à mettre en circonstance. On va créer circonstance oyo tokutana na l'homme de Dieu Alvin to solola. En tout cas, Nzambe apambla bino. Je crois que yom deux occasions ya blanda biso ozala décider za la brancher et le Seigneur a revisité. Merci beaucoup. OK, l'homme de Dieu prophète Samuel bande obazola na biso avant que tokutana mozindo ya maso na biso question moko kaka par rapport à Bamituno Bande Batuna Rapé, aux animaux qu'on peut travailler na papa, aux Kamalelo, église, au papa Tika, mon père Romaloba. Par rapport à témoignage naïe, Bande Bazola Nabiso,
ba OP ba fréquente ba musicien ba OP ba landa biso parce que papa dévoile nyonso tout na témoignage na ye bande mususu ba musicien mususu ba ba qui c'est na musique ya mokilité papa loro nino koki ko par rapport à témoignage papa na après ça likanisi nini loro nino ko par rapport ya bandeko basa musique ya mokili pe ba réalité eza na kata ya musique ya mokili na ba oyo ba fréquente ba musicien ya mokili. Ok, en tout cas merci beaucoup. Je crois que ngai naza mwana enfant spirituel ya pasteur Mopero wa Malo nalandai plusieurs fois na ba témoignage na ye avant akoma pasteur. Il était un musicien mondain. Ici à Mokili. Abandi Kobeta musique nae, mais il nous a montré comment les musiques mondaines c'est diabolique. Ah ouais. Donc au moment où musicien moko to cri moko boye pour ça la succès dans monde oyo et ben ça la succès dans monde des ténèbres. Ba cri otozomona o cri mozo sala succès ba ke cri wana pesa bana e bana ko sala succès na mokili awana physiquement et bandaka liboso ko sala succès na monde ténèbres. Donc les musiques mondaines et notre papa nous a parlé habillé moko akota bandako banganga alekisa batu. Parce que c'était dans l'ignorance, parce que dans l'ignorance, Nzambe a contacté. Et il nous a montré, parce qu'il y avait un papa là, il est jusqu'aujourd'hui le pasteur Jérémie, ma bibi. Donc il nous a montré, Bakenda na Baba Congo. Donc jamais tu peux faire le succès kaka bongo na samokilo ou bien Ozaya Nzambe ou bien Ozaya ça ou bien Ozaya Satana. Parce que ce que ça est loko moko tebaki un jour au sein oki okokita parce que monde oyo est contrôlé par des puissances ou bien on a puissance Nzambe ou bien on a puissance ça il y a Satana. Mais puissance il y a Satana ezali na deli moko mukuse mais puissance Nzambe eza seko na seko libéra na libéra. Notre père nous a dit que les musiques mondaines eza diabolique. Pourtant on va que abete na masolo ke bakenda papa yemoko a Congo là a tubela et pas na bino banke basima bakisi bakenda ba Congo ko sala ni bakenda na ba Congo pour na kozwa succès et pas banganga il nous donc bande ko bakolanda ba témoignage so ba bandela ko bomo ba koyoka bakenda na banda kwa nganga pona bazwa succès na nini témoignage biso pesa bi bakenda ndako nganga ba episi bango nenge bino boza boye ba mami moi bato baza influent parmi bango nyonso ba binenge boza moko na bino il faut te éliminer ka ne boza boye nenge boye botan bozonga moko okufa pour na système ça nini et mata et effectivement tant que ba Congo bazongi moko na bango kaka ce 2 jours après ma fièvre mutasa nini mutakufi azaki un dormeur na bozani komona. Ah bon. Papa, les musiques mondaines, c'est diabolique. Merci beaucoup, professeur. Moi, Tozo Koba. C'est vraiment un sujet très intéressant. Bando Bazo Landabi, c'est un musicien moko, sans opé qui na wenge, c'est bazala bangonyon tout, qui n'a pas panganga balé, qui sera peu musicien moko ya wenge pour un succès mata. Donc, dans mon autozali papa, ce que vous avez musique en mokil. Ba musicien ba cri na ba wekenda banzeme yo kana il faut que aussi ma cri ba kisi au sala ba sacrifice humain. Papa dans un peu simplement moi je connais un musicien moga moki papa az na bona tanga comme parce que c'est la télé azana mungongo tant ba azana mungongo saka na ngote eza jeté là ba msuba okoma mais ndekwana shusu na landa bingai te ngai vraiment na kota bikota kota te parce que ozo mona ba musuzo mona mungongo malamu ezate mais ozo mona e ba plaît ozo mona e siksa usaka na ngote no so comme na place mo ozo mona ka fula krake et musicien il ayemba kamakasi ayemba azana mungongo usaka na ngote
lokola aboya na ye ko simba kisi yango wana vi na ye ezaka bongo batoyo ozomuna bango batana ba succès batoyo donc ba se livre na bango na satana oyo koya eya. Donc papa Nabino prophète Samuel aloba ke basala ba sacrifice ba boma ba ndeko belé ba musicien mouvant même na groupe na bango ba kufa sacrifier ba Nicolas bango oui et puis tu peux imaginer que ba musicien na bango nyoso o bazawana obi batikala ka moko kaka. Je crois qu'entre un BD bango nyoso ba kufa même notre père lui-même est mort. Malgré il est recevoir, il est devenu pasteur, mais souka bango nyonso basal sous navité. Basal sous navité. OK. L'homme de moi question moi ya curiosité bando bazo landa biso parce que série more bimaka nazo confirmant ngote nazo affirmant ngote sango après liwa ya apôtre de baba. Sans panzana ba rumeur nazo affirmant on dit bossa caméra te o apôtre de baba azongela ka lisusu babylone na wana bakisi apava kotika bakisi ya honde ya komeme na liwa même sans wana pe panzana que on dirait que mon père o maluba pe azongela rapé babylone wa pour que succès kaka na kati ya kibonzambe malgré adai pasteur o kuta ba créateur nzo ne ba pasteur pe basima bakisi. On est qui apporte des baba, mon père, on dirait que bazongela babdo pour que baza sont en plein à Kibonzambe et on est précipité d'Iwana bon. En tout cas, là c'est juste une question, il y a rumeur et tant là. En tout cas, Nayoki très bien, mais moi je crois que mon pasteur, mon père spirituel, Tangwandi Melinzamba Tiki Makama Mokili. Je crois qu'il a fait plus de 18 ans, 19 ans dans servir Nzambe tant que pasteur. Parce que Ngai Nayaki église, Nayaki église, je crois que en 1999 que je suis venu à l'église et 2020 dans un baptême. Mais il y a des gens 2020 non 2000 na 2000 ndé na ekozwa baptême mais je crois que banasuki 1980 82 83 et ça c'est ici ayamba déjà Jésus ici 1984 ndé akoma pasteur pour diriger l'église. À Bongola Motema et pas il y a apôtre Mbi et Moula. Père spirituel donc pour Nabiso apôtre Mbi et Moula il y a Azakoko Nabiso. Il a servi l'Éternel. Je ne sais pas na habité vraiment na face bénémoine, ce que je sais, il a travaillé pour l'œuvre de Dieu. Maintenant lokola ngonga na ekoki parce que mokula liwa ya mutubaye bakate kanza mzani zamde mutaye baka. Ce que le prophète Samuel n'a pas de bazolanda biso. Et dans ba pasteur, ba ex magicien, ba pasteur Mutombo, Jean-Claude, ba Félicien Moulopo, ba nin ba pesa pe ba témoignage na banga avant même Jean-Marc Mutombo. A meka pe autant ba komo ke na ba musicien ba sima ba kisi o ke ba kenda musika et précipita pe liwa na bango atanga ba komo ya ba Pepe Kale o ya groupe na bosani komo ya groupe na ezo échappé Pepe Kale atanga ba Pepe Kale ba Madilu système ba OK succès bazwa ka ezala ya kisi yande précipitaka liwa na bango l'homme de Dieu wana selon ba témoignage yo pour l'école bike na musique a mokili kisi ezali ce qu'on est que ba oyo papa ba fréquentera ba musicien wana ba o baza pemeli na bango ba show ba bima na bango ba conséquences ko ozala ni papa il y a des conséquences. Mon toi doit fréquenter celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Si vous fréquentez na mutu moko boye mais pourquoi bango bazokota banda kwanganga baosimba bakisi baobwaka bakri tango yoko simba tango yoko kolanda okoyema bakri wana yebake donc oza gagner na monde des ténèbres directement ozo sangana na musicien mo boy tango ozo bimana ye obiki oza ko détruire vie na yo ozo détruire vie na yo mbala moko bato
balandaka bayembaka babinaka bien aimé vie na bango eza lié mbala moko na monde des ténèbres. Donc automatiquement bakomi bagé anani bagé à Satan. Bazo salé la bango salé sans le savoir. La Bible dit mon peuple ont péri faute de la connaissance. Kozanga koyeba nde ebomi batu ebele. Ebomi batu ebele ozolanda musicien moboye ozo comprendre mais spirituellement bien aimé vie na yo eza ozo kotambala moko na monde des ténèbres sans le savoir. Ce qu'on est que ba o ba salam salango bango basima na bango kiste ba danseur ba danseuse et ba fan bazala ba proche ya ba musicien ba so ba bimana ba musicien mibalo ba bimana ba musicien ba chanteuse ya moki l'homme de Dieu. Bakoki ko sala ni pona ke amna bango ezala sauver soit que bazala délivrer complètement. OK. Tonnet que ba se retirer na ba moment ya musique problème ezatelo monter dans na. Ce qui est important ezali bilobi si quelqu'un est en Christ. Zaka ke mutu ayaka ke pas na Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenir une nouvelle créature. Ata musicien oyazolandanga aosala succès. Soki lelo asimba kisi. Soki lelo kaka azui décision ya ko recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ya vie naye, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est devenir une nouvelle créature. Il est devenir a commis et que la moanini et que la mouyasikabi. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tout ce monde n'a pas Carlito. Est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Il est vivant, tu vois. Azalaki na mokili. Ayembeli mokili. Aujourd'hui, Azanani. Asakat na crise. Atoyemba musique na et pas moi, il y a des fois l'église. Na linganzembo na banzembo na etro na yemba ngo mingi. Papa. Mutu oza ko fréquenter et pas na bien aimé yeba ke influence à mutuana et ça fait partage na yo. Parce que tout le monde a pe ba pasteur musu ba musicien ya moke ba boaka bango ba koma ba ami ko kutana bango milana masanga tout le monde ba pasteur musu ba boaka ba proche ya ba musicien ya mokili na ko tanga ba comme tenir exemple de Niles yandi makango ko ota ba musicien ya mokoza na bango proche ko boaka bango yo sko ozo ba ke ba o bon ba pasteur bino mo pe bozana kati non. Bon, papa, boni chaque pasteur a sa philosophie naïe, a sa manière naïe, a sa lolenge naïe, a sa servir nzambe. Chacun a ses manières de servir nzambe. Mutna mutu. Moi je crois que on doit dépendre de mutuyemo. On doit dépendre nenge parce que dans le monde de pasteur il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Il y a des choses à boire et à manger. Na domaine oyo, la domaine ba pasteur oyo, na domaine ya ba sala nzambe. Et dans ba réalité ebele. Ba réalité ebele papa. La réalité est tellement belle. Et ça beaucoup des hommes de Dieu balingi souffrance te. Balingi alingi alika ba monaye. Ba yokaye. Si il y a des hommes de Dieu à soi pessimo au plan mission mondial ayembaye. Tu vois pas des choses. Je ne sais pas, est-ce que ce pasteur-là, est-ce qu'il a vraiment appelé par Dieu? Le Seigneur élève, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. Le Seigneur a tombé le rabassai naïe, mais a tombé le temps convenable. Parce que le lobagé est tellement pressé. Bamonae kaka. Bamone kaka na musicien moroboye, bamone kaka la somi boye, mais bazo comprendre oh bazo ça parce que et tout dépend de la culture ya bato. Mais eza malamuté parce que mutna mutu alors lenge nae ninga bakama manzambe. Merci beaucoup Pasteur Samuel, un article autant
en tout cas Eric Nima Noki, je crois même que prochainement na ya maul sutombe ya sola ba sujet za moi ebele concernant ba noto mais na tikolio o meganon ke côté ya biso na bande opé bazola biso de la part du Seigneur message ni o memeli biso lelo suite ya monsieur Eleka na bande bazo bien biso boko tine biso ba question na bino na ba contact les ana sewana et que ça va vraiment bien makas na tikolio miko papa. Merci. Merci papa Nzambe a pambola yo ya mingi gloire à Dieu de koyom tozi occasion ya kolanda biso tozolinga to parler mukie na temps etikali to parler un peu comment notre thème ezali comment le diable détruit la vie des gens à travers les rêves. Lolengeni ni satana azo bebisa ba vie ya batu na nzela ya bandoto. Batu ebele ba vie na bango eza détruit na nzela ya bandoto. Ba vie ya batu ebele eza détruit. Na mukanda ya Job chapitre 33 verset 19 la Bible dit Job chapitre 33 Job chapitre 33 quand il y a Job 33 tout tanga yango pour te comprendre la Bible nous dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Il parle par des songes, par les visions nocturnes, quand les gens sont dormis sur leurs couches, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne les avertissements, il met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de la préserver de l'orgueil. Le but, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des rêves. Il parle par des visions, il parle par des songes, à l'obakananzela ya bandoto. Donc to moni ke bandoto ezali ba outil o nzamba utilizaka po azana contact na peuple na ye. Bien aimé nzamba lobaka. Nzamba lobaka il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Alobaka na balolenge ebele pe na balolenge mususu bisonde to prendaka garde te. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les plusieurs manières pour na cause na contact na peuple na ye. Alobaka bien aimé, il y a liboso, alobaka na ba voix audible. Alobaka par la parole de Dieu. Dieu peut te parler par la voix audible. Dieu peut te parler par la parole de Dieu. Dieu a koloblo nanzela prophétie, nanzela conseil à batu mususu, a koloblo nanzela vision, a koloblo nanzela ya nature, même par les signes. Il peut te parler na ba circonstances a kolobela yo à travers des anges. Dieu peut te parler aussi, mais parmi lesquels Dieu utilise souvent, c'est les rêves. Bandoto. Nzambe alobaka mingi na bandoto. Bien aimé, et ça important. Ce qui toque na Bible, tokumona bien aimé, otangi mutuloko la Joseph. Joseph nzamba talisi nenge akozala lobi que lobi na Joseph destiné ya Joseph baneko nae bakoguma melaye akokoma mokonzi akogouverner akorégner ndoto oyo Joseph alotaki bien aimé suka ndoto wana ekokisama ki bien aimé. Le Seigneur alobaka, aloba nanzela ba Moïse, aloba nanzela ya Abraham, nanzela ba Isaac, nanzela ya Jacob, même si nanzela ya Salomon, Dieu a parlé. Ce que tali malamu bien aimé, tant nzamba na Salomon qui a na pesio mayele, na pesio intelligence.
kolebisa na Salomon senganga eloko nyonso lingi na pesa yo. Bien mais c'était pendant les songes. Lorsque Salomon a pesi nzambe 1000 holocauste na tango wanande na butu tango alali pongi tanga yango tango alali pongi nde nzambe akei kolobela o ezali ndeko roi Salomon na nzela ya ndoto à travers les songes ayebisie senganga eloko nyonso lingi na pesa yo. C'était le Seigneur l'a visité pendant les rêves. Bien-aimé, ne blague pas avec les rêves. Kosaka na bandoto te. Yebisanga bandoto oyo lotaka nga na koyebisa yo lobi na yo. Lobi na yo eza lié na bandoto oyo solota yo bien-aimé. Bien-aimé, négliger nyonso na vie mais ko négliger bandoto na yo te. Deme tokomona batuloko tokomona ba mage na mukanda ya Matthieu chapitre 2 ba mage ba uti Orient baye na Israël baye pa na roi Hérode baye bisie où est le roi de Dieu qui vient de naître car nous avons vu son étoile en l'Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ba moni étoile et troublé Hérode a dit oh mokonza ba Yuda a utu kobota mana Israël. La Bible dit le roi Hérode a bengi batu, a bengi ba sacrificateur, a bengi ba docteur. Non, c'est vrai. Et comment que mokonzi ya ba Yuda akobotama na Nazareth, akobotama na Bethléem. Et Hérode a ébissi baba mange, il faut que ne cause information. Ce qui bon moni moi na wana boye bisangai pe na okende ko guma melaye. Ba mange ba bimi, ba ke kokuta Jésus, il était un bébé. Ba bilobi ba fruit ba ke ko gumba melaye, ba pesi ba offrir ba sacrifice, ba pesi ba offrande pas na Jésus. Il a fallu na tongo ba zonga et pas na Hérode. La Bible dit na katikata butu na ndoto nzamba bimeli bango. Abino bozonga et pas na Hérode te. À travers les songes, Nzambe aye kolobela et pas nani et pas y ya ba mange. Bien aimé, les seigneurs à l'obaka ba mange ba zongi et puis si heureux de kanda abino ndeni bateau da tinde bango ba repérer réponse ba peut faire information te. Et puis ça kanda na Hérode. Hérode a eu des histoires abouma bana nyonso amike de 0 à 3 ans. Par là, bien-aimé, Nzambe aye kolobele pa na Joseph. Joseph, papa ya Jésus. Nanzela ya noto ange bimeli Joseph. Nanzela ya noto ayebisie azwa mwana. Abi prend l'enfant et sa maman. Bokima wapi? Bokima na Égypte. Bien-aimé, tu comprends, bien-aimé, les seigneurs, babi, lorsque Nzamba zolo bananzele andoto abi na tango wana, les seigneurs azope sa avertissement. Les songes et pour na ko avertir batu, pour na ko kebisa batu bien-aimé, négliger nyon son avis na yo bien-aimé, ko négliger aspect ya noto te bien-aimé. Donc Dieu parle, Nzamba lobaka, bien-aimé, ne néglige pas les songes. Lokola Nzamba lobaka na bandoto, sikoyo Satana pe kaka na bandoto ne Nzamba lobaka, yepi sikoyo komi ko utiliser bandoto pour na ko bebisa ba vie ya batu. Le diable a commis pour utiliser bandoto pour na ko détruire ma vie à batu. Obi pourquoi tout ça que exploiter thème oyo pourquoi parce que beaucoup de gens baza ignorants. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes baza ba ignorants, bazo comprendre te ba sens profond ya bandoto na bango.
tozolinga to mettre les enfants de Dieu en garde, ba comprendre que le diable a utilisé bandoto pour na ko détruire ba vie à nini, ba vie à batou. Parce que beaucoup de gens vont dire que non, sans effet, nanani, sans effet. Bien, mais moi je connais un papa. Papa wan a salara quelque part. Alali na butu amoni ba camarade na ye ya mosala. Ba yeli ngulu, ba bise papa bomangulu oyo camarade bomangulu tolia. Azumbeli kaka na ndoto azumbeli abomingulu. Aégorger ngulu asutuka boy ezapongi ake musala na tongo mais ba benge vers ba 14 ba bisie papa mwana na yo Jonathan mwana daki mwana ya 15 ans mwana o Jonathan aza gravement appliqué crise abi non boke un hôpital apemeli ngana zoya bien aimé papa alungwan musalati akoma na ndako aya l'hôpital mwana sanini mwana kufi ok ngulu oyo bayelaki papa na butu ezalaki ngulu physique te ezalaki nde mwana na ye bien aimé ne négligez pas les rêves. Kosakana na ndoto te. Moi je connais un maman aux États-Unis. Maman wana allo maman wana aza congolais, aza congolaise. Afanda na Kikwit, aye na Kinshasa, après à États-Unis. Mais maman na alota kaka azaka na Kikwit. Donc bandoto na yada des États-Unis, mais alota kaka na Kikwit. Alota kaka na Kikwit. Alota kaka na Kikwit. Tu dois comprendre kate. Alota kaka na Kikwit. Alors takata qui quitte mais elle quoi arriver na musala likamo bekwe ba conseiller makambo mama wana ba refulaye mama wana nenge akoma na Kinshasa accompagnaté via pasi ti aiko se retrouver na Kikwiti car nenge ye abandaki kolota mais yo na bandoto na yo olotaka nini yango oyo lotaka oyo répétaka chaque fois mais on néglige yango bien aimé et des fois aux États-Unis aux en Europe mais olotaka aux na Kinshasa olotaka ozaka na bloza Lubumbashi ok yo oade na poto bien aimé ce n'est pas bien, ce n'est pas bien aimé. Ce sont des signes oyo talisa été vie na yo eza lié place au lotaka bien aimé. Pourtant, moi je connais un papa. Je connais un papa. Papa wana asalaka. Ba futaka ye $1000. $1000 bien aimé. Ba futaka ye $1000. Mais ce que ba futie mbongo pas mbala moko esprit moko yela papa abima ako dépenser mbongo ti ce mbongo esili ndi azongi na ndako. Ce qui mbongo esili nde azongi na ndako. Papa wana a dépensé mbongo soko ka ba futie mbala moko il faut akene ba bar ti mbongo esili azongi na ndako. Moi ça comprendra te ana mwasi na bana souffrance mais maman mukolo moko akota mabondeli a prier ti na ndoto nzamba eko yebisa ye na ndoto pardon ayeko mona mutu moko boy azoya mutu mona eza mobali na ye moko ayo kisko ba yebisi ye mutu wana akota na kata ndako te. Maman wana abani ko menacer mutu wana amenacer ti mutu wana akima akota na ndako te ti ba bisita do bimoni mutu wana yende ya ba mvutuma po mobali na yo asoka su mbongo ya mbafutie aya na mona ndako te beme banda wana papa azwa délivrance na nzela ya ndoto banda wana papa soki bafutie mbongo mbala moko na ndako. Bien aimé, ko sakanaka na bandoto te.
Bien aimé, les seigneurs à l'obaka. Mais les diables aussi, azako utiliser bandoto pour nako bebisa, ba vie à batu, ba vie à batu belé. Bien mais c'est message bien aimé, ezali pona mutu na mutu à prendre conscience. Ozawana bien aimé, olotaka bandoto moko do comprendre. On va parler ici les sources des rêves, bien aimé. Quand on zamba lobaka bien aimé, mutu esprit am dozala calme, a agitation te calme. Mais lorsque les diables azako utiliser mutu na bandoto bien aimé, mutu azalaka mal à l'aise. Ben bandoto wana bien aimé, okomona mutu bien aimé. Si ça vient de l'ennemi ou de Satan, les rêves seront mystérieux. Bien maintenant, mutu alali a l'autre ndoto à la muki abandonne la bien-aimé à kimi na chambre et na salon. Bien mais na yoka il y a des fois à l'église na marabatu dans les chaînes na marabatu baraya papa soko zoka ba ndoto batu ba lotaka bien-aimé au comprendre. Ndoto uti pa na nzambe et ko memela yo kimia et ko memela yo pe. Natango wana nzambe za ko assurer yo, aza ko encourager yo, aza ko réconforter yo, aza ko azali ko guider yo, aza ko révéler ba secret le quoi ba Joseph. Mais si les songes Jésus ou t'es pas na Satana, ba songe rozala mystérieux. Et on a bien aimé et ça important koye banzambe ko kangama nzambe sans nzambe na vie na yo okabotire na rien wana posé nzambe na katikati ya vie na yo. Alléluia. Maintenant loba point souka poto clôturer parce que l'air c'est l'air. Les dangers de ne pas rêver ou oublier les rêves. Ba te belé ba lotakate. Ba te belé ba lotakate puis ba bosanaka ba ndoto na vie na bango. Bien aimé ezama be. Tango yozo lotate yeba ete bien aimé ba action ya Satan na bomo na yo ezakashi. Je crois que bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a Kolobezali, ce que moi ezali, mon numéro ezana sewana, o bengangai, to zoatan, to partager, to sambelangai nayo. Et je crois que le Seigneur a kozangate pour nako pambola biso. Le Seigneur a pambola ngim to laninga simakaka motema to sambela. Seigneur, je n'appelle sur merci. Natiki ba neko nyos o balandi biso. Yahweh, lo boko no ya nguya likolo ya moko na moko. Ngolu na yo likolo ya moko na moko, lipamboli na yo likolo ya moko na moko. Yawe mutu nyonso o alotaka bandoto te, o ya boselaka bandoto, esprit wana etika ye na kombo na Yesu Kristo. Grâce à Nzambe kitsa, Nzamba pambola yo, kola visite yo akamwisa yo na kombo na Yesu Kristo sambeli, tolobi amen. Merci kola pambola biso. Je crois que j'ai une communiqué bien na église à la moisson on a Kambaka, chaque le 25 décembre, tous allons à la fête ya bana, tokenda na bofelina, tozu bana, na je crois que ne mettait pas singa na zali l'église pèse tozu bofeneze be tozu bana, tozu to sangisi bango, to lambeli bango, to lesi bango, to louer instrument, to bingsi ba musicien bien-aimé. Le Seigneur nous a fait grâce na Otukobala, je crois que le 11 décembre na Otukobala, mais tozu préparé aux ali fetuana fetuango et aux le 25 décembre ya bana so nzamba touché bien aimé bana ba orphelin bana ba faze to sepana bango ensemble so nzamba sungio so nzamba pambolo bien même un petit rien même soso moko même des soso même ta saki moko ya masango ya fu bien aimé to contribuer to sangisa pour to leisa bana ya ba orphelin to sepana ba même si pas ba na sengote to pesa pe sourire na bana ba orphelin na bana o bano bazar bana bitike bana les sungite yango chaque année le 25 décembre to salaka artuana ya rosanga yo sepana bana en ba musicien to le instrument pour la ensemble na bana sonza masungio oza convaincu tu peux nous appeler t'envoyer ton contribution pour na fête les kamalamu. Je crois que surtout ça ici on peut au mona nenge to le sope na bilili oza important zambe apam labino bye 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 bye.
Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, Eh, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema.
tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo Moni lengwa salama shiva kenaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.